Merci papa. Teo pisinganzela ya koyoka pe koyeba. Maye maleka kana 5 mois. Solo papa ngai nakolopaka yango ntango nyonso. Eza na flatterite kasi likambo obandaka kotuna nga makambo ya 5 mois. Wana nga kutu nabandaki kokanisa te eke papa mokolo mosusu bakoki kotuna ngai. Kasi na bapapa bango nyonso misato balobi ete na 5 mois wana ke bino nyonso bozali batemoin. Mikolo koya bakotuna bino makambo. Makambo wana bakotuna bino bosala makasi ya koenregistre makambo nyonso. Yango papa likambo ya yambo otunaka ngai likambo nini ezalaka na paroisse ya Kiana Mwemvo oyo papa Mfumalongo ndenge akendaka kuna. Likambo ezalaka kuna toujours bokabwani bato mabe to bato ya Satana na bato na Nzambe. Esika papa Mfumalongo alobelaka likombo ka Kiana, donc chance. Chance wana soko kimisi yango o tata Nzambe apesaka yo ekozalaka mpasi mpona korekipere. Donc elakisi ete yo mutu okolanda makambo tata Nzambe na solo, ozolanda likambo tata Nzambe na solo. Kasi moyini aye kokota na kati pe abandi koteya yo mabe. Tango ozoteya yo mabe yo pe okosami okoti na mabe wana. Me oyo solo mwana ya tata Nzambe ata atamboli na mabe soko ake kososola akoluka nzela ya kozonga na se ya makolo ya tata Nzambe kosenga bolimbisi pe azongela makambo ne nyonso po elembo na ye ekoka kozonga. Elembo wana nde Kiana, chance. Engo ekomonanaka ete mingi atango topengwe nzela ya tata Molimo Santu biso bato toza na elembo na ye omona makambo nyonso ekomi na yo en passe. Ekomi na yo en passe kino okoya komizongisa wana osengi bolimbisi pe olandi matei bayambi yo lisusu wana nde elembo na yo ezongi. Donc ndenge papa Mfumalongo alobelaka yango na 5 mois na Kiana Mwemvo to Kiana kobongisa Kiana. Na likambo oyo ya bokabwani Satana na bana na Nzambe. Ndenge papa Mfumalongo alobelaka yango na 5 mois eke likambo yango ebadaka tango ba inauguré to inauguré ndako ya Nzambe na le 6 avril 1981 nde wana bokabwani eyaki. Tokosongela susu manso te surtout faki boyebi makambo mingi na esika wana. Pe ba message ya papa Mfumalongo ezali oye elobi ete bato motema mabe to bato ya Satana bakotaka na bana mike pe batindi bana mike baya kosenga bolimisi epai ya papa Diangenda ete ndako ya Nzambe esila te pe ezala inauguré te na le 6 avril wana 1981. Faki toyebi likambo wana malamu. Toyebi yango te toyebi yango te. Toyebi yango mpona kowela tango yango
moya kozongela susu manso wana ezali te mpo maloba nyonso wana ezali sika papa Mfumu wa Longo likambo nini eyaki kosalama après inauguration ya temple mangomba ya mokili mobimba bayaka epai ya papa Mfumu wa Longo soki nabosani te papa elebe akoki koyeba na ntango wana papa Mfumu wa Longo azalaki nano président ya conseil écuménique ou bien azalaka na poste nini na 81 wana po mangomba nyonso conseil écuménique yango na tuni ndenge na 81. Papa, oui, ezalaki na 1981, papa, c'est exact. Azalaka toujours comme président du conseil écuménique. Papa Mfumu wa Longo. Papa Mfumu wa Longo, papa d'Angenda. Azalaki président du conseil, pour nous azalaki représenter biso en ce moment-là, ezalaki papa Lontadila, fait l'autre papa Lontadila, après lui papa Ben. Et puis papa Zey bangonde bazalaki kuna na comité central ya Kowe bien sûr sous la direction c'est ça donc bango nyonso sikoyo bayaka awa alors esika wana nde papa Mfumu wa Longo alobelaki na bakonti nyonso mangomba eke sikoyo nde tobandi à zéro. Donc, après l'inauguration, il y a temple. Exact. Donc, exact, papa. Bon, pour ma cambonio, sango ezali. Yango tokocha ezaka mukuse toyoka yango. Donc, ekoko kana ndenge papa Simo Kimba Unkiangani abandi musala na ye na l'an 2001. Puis après 20 ans, ayeko bunda likambo yako fongola musée. Tango musée efongwami na l'an 2024 papa Simo Kimba Unkiangani alobi nini tozongia zero ndenge papa d'Angenda alobelaka yango na 1981. Donc tolanda yango eza nango mukuse. Nous existons depuis 1960, c'est-à-dire nous semblons être un peu libres depuis 1960. Nous sommes partis de zéro parce que depuis 1921, nous avons connu les persécutions. Les persécutions qui ont duré 40 ans. Ce n'est qu'en 1960 que nous avons connu une certaine liberté, comme je le disais tantôt, et cette liberté qui nous a permis de nous engager dans des voies qui nous paraissaient être un peu de temps en temps difficiles à suivre, mais pour essayer de combler le vide. Et voilà, vous nous trouvez au stade réellement neuf. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore fait quelque chose de géant. Nous avons voulu commencer tout d'abord par construire ce beau bâtiment que nous avons voulu donner à Dieu. Et ça moulay, mais tout ça introduction. À partir de wana nde sikoyo etumba ya bandaki ya Satana. Bakabana na papa Mfumu wa Longo na 1981 nde etumba wana bamemi yango ndenge papa utaki kolobela yango Satana ndenge aza kosenga akabana na papa Mfumu wa Longo na 1988 wana
na ndenge akendaka na Kisangani. Na Kisangani kuna nde Papa Mfumalongo asengelaka nzembo. Buchaki yangu jagas. Nazolanda kaka ndenge papa afungoleli ngai. Mokolo nyonso tu soko ngai nalingi kosala lingumba na ngai. Papa Simi Kimbangu alobi na ngai boye. Papa Mfumalongo alobi na ngai boye. Tokoka kate. Eh bien, wana nde izana bitu pasi. Lelo yo okoka muntu yonso tu akuna madikamo. Tala president alobi boye. President alobi na yidi kama ndengo anote. Kasi ba mimi nkumu na ipamba tu ba yibi malamu ete mokonje na mukilio nani izali president. Donc lukuta wana satana mutu akosi ngai. Satana. Yangu wana satana sika alobi. Ngai boye na kumi na maua. Ba papa. Ezali kama moko munene. Kasi patu tu ila kontina vraiment ezali pasi. Ezali kama moko munene. Soko ye satana bandu ko regrete. Regrete ndenge nini? Bamba titu si to yimi malamu te moko jamabe nani satana. Kasi ezali ko sa plaindre. Décision. Allez, fais sa décision. Qui m'en a mis quoi? Non. Basi boki nzembwana makamba bongwani biso tozali keke abonie biso tozali keke abonie bango ba français balobi nous sommes de la 4e génération. Et totangi yango
na mibeko tokutanga kama mokolo nyonso tu bible yango wana kaka Satana asiliki alobi il faut tokamwana kaka ata Satana alobi tokokamwana mukani manzambe mpe mokolo mosusu mokokosaka mukani manzambe mokokosaka ayaya vraiment il est déjà 15 heures ayaya kasi munoko oyo mpe kuluba kakoluba tokei na mibeko tozali ekeke ya boni tangela biso ekeke ya mine mpo ete ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa nakobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kina libota na misato mpe libota na minei na baoyo bakoyinaka ngai bana balobi décision finale Satana azwa bato na ye nzambe asala nini azwa bato na ye de nani alingi okana na lofelo atia Satana likolo banani tulingi tokana na likolo ngakutana tumuli musapiri otali biso banso tozali muntu moko te na oka mokongo azali na mpasi na l'hôpital ya kokufa alela Satana pardon bokaki na moto malamu na moto mabe akobela nani nzambe décision ekamatani awa na mokano matata nzambe continue kutanga kama na yo okanana nazali nzambe na zuwa nakobatela mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kina libota na misato mpe libota na minei na baoyo bakoyinaka ngai nde nakomonisa boboto na bato nkoto na koto baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai toboka liboso bokonzi na likolo mansa mokopesa na biso nsima bamama batata bobanga na bino te biso tokolonga na biso likambo ezali polele bongo tozulaka nsima toujours merci presse wana tozotyaka bandambu ndenge papa asengelaki biso papa Mfumalongo azali kozongela kaka likambo yango ke ozwi mwa molimo soki ndenge nini wana olingi komikokisa na nani tata Simo Kimbangu tolandi oyo lelo oyo ezomona te ezomonana te yango ye alobaki ete a partir ya l'an 2000 turbulence nde yango wana alobelaki ntango alongi na Kisangani ndenge papa Mfumalongo papa Simo Kimbangu yanga nalobeli yango nde akendaki na Angola kaka toujours na 1988 wana mupepe ya mabe oya Satana eza kosirkile banda tango wana bapapa bachaki mobeko oya abengami mwana tata Simo Kimbangu déplacement nyonso kosala fozala na kimbangi na yo kimbangi wana mpe ntango ozwi yango olaki tata paster esika yo ozali atya yo na libondeli po ete obima ndenge bapapa basengelaki yango surtout na nzela nkamba donc olingi oya nkamba oleki na mokoto oleki na centre d'accueil ozwi kimbangi na yo donc na mokoto nde bato soit omoni papa Mfumalongo ozwi bato na yo ubie mama Mikala oye na centre omoni papa Mfumalongo ozwi bato to ozwi kimbangi na yo na Lingomba to na paroisse nde oye na nkamba soko ozwi bato te ozwi mpe kimbangi te okoki kose déplacer te mobeko nde bapapa batiaki mpona nini Satan ndenge toyoki ndenge asengaki
ndenge asengaki bokabwani ezala nde ntango ake na Angola nde na mbanza Kongo maso wana bazali me mpo na kowela ngonga kuna nde papa Mfumalongo aki koloba na mbanza Kongo eke ntango ekoki torikipere oyo nyonso banoko na biso batikaki kozwa bakendaka na yango ndenge alobaka ete esika tolelaka miel nde saki na biso ya mayele nde etikalaka wana kuna na Angola na Kulumbimbi pe kuna alobaki ayimbisaka nzembo papa Mfumalongo ya nsilwa nzambe bukansila toyebi yango malamu oyo bilaka tata nzambe kolo Yesu apesaka na tata Molimo Santo papa Simo Kimbangu asala nini atelemisa ngomba donc lingomba etambola kuna na mbanza Kongo kaka na 88 wana tango alongwaki kuna nde boyeyi ao na nkamba pe instruction wana ezalaki ete bokoki kokende nkamba te soko ozuki mbangi te soko mpe ozwi bato te bamusicien ya Kinshasa oyo bazali awa bayebi likambo wana malamu na instruction wana na milulu wana ya le 25 décembre na 88 wana papa Mfumalongo ye mutu ya suka alongwaka po ndenge apesaka instruction wana bapapa misiple bakoki koyeba po soki bamusicien baleki Mfumalongo alandi nsima ebana kozala ndenge wana soki alongwe mutu mosusu akolanda ye azate instruction de epesamaka nde yango wana sikoyo bandeko na biso ya jutiki na makala ndenge basalaka eke bazwi mutuka balekili na mokoto te balekili mpe na centre te nde bayaka malgré ndenge wana me bapapa babatelaka baye kokoma mpe kaka na ntongo wana na le 25 décembre wana na ndako ya Nzambe bapapa babeleli ntango papa bazwaka maloba papa Mfumalongo arepete likambo wana ndenge toyokanaki toyebi ke mituka oyo tokoyelaka tozala presse mais ata groupe moko te ebima soki tokutani na biso te ndako ya Nzambe ntango ebimi biso nyonso toke na tribune défilé d'honneur ebandi kaka na ngonga wana mbala moko bana wana ya juteki bayi wana papa Mfumalongo apesi maloba na kati na ndako ya Nzambe groupe moko te ekoki kobima soki bazwi nzela epai na biso te so bamonani na biso te mpo bango bamonaki ntango baye solo bayaka mpo papa Mfumambanza atindaka ngai naya koservir bapaya awo ntango baye bazalaki akompanye na bana nkamba kuna papa lokola babandika sikoyo mpona ba honneur donc ekokumila malamu yo tomoni opesa biso mai ngai te papa auti kolobaka sikoyo groupe moko te ekoki kobima soki bazwi mai te wana na moi wana nouvelle ezocircule ke accident esalami na nzela nkamba bato bakufi ntango nouvelle wana ecircule baagent sécurité oyo bazalaka ntango wana bake komona bapapa nde papa apesaka nzela na colonel Mambu na bato mosusu batambola nzela batala esika nini accident wana esalami bakei ti bakomi kutu ti na mbanza ngongo bake ti na bacommissariat na ntango wana batuni accident moko esalami te na nzela nkamba bazongi baye kopesa rapport pa ya papa
ntango baye kopesa rapport na nsima wana nde accident wana nde kosalama pamba te papa ntango balobi ndenge wana ngai naye koservir bato wana les deux groupes wana baye opesa biso mai mpo tozovoyage ngai toyoki deja papa ndenge alobi ngai nakoki kosala le contraire te ndenge bapapa fo bozela kaka moko na bango azalaki wana alobi alobaki kutu na français tournons tous vers le mausolée on va prier biso tozo kotala topekisi mais non papa non nous allons prier babondeli balabaka bamati na mituka les deux véhicules na ya bana nkamba na ya bango bana juteki ditango bazosala accident bana nkamba na nsima bazolanda ntango nouvelle sikoyo eye ezongi boye vérification oui c'est vrai accident esalami mais ndenge nini bayokaki te eske message balandaki to balandaki donc papa likambo na 5 mois nde ezalelaka ndenge wana yango moke akiana mwembo wana papa mfuma longo epesaki ye rekre mingi bana totei banda Kinshasa ti aona nkamba teolobili likambo mpona nini satan si asengaki bokabwani donc mobeko ya moke oyo ezali ete mutu moko te abima soki azwi nzela epai na biso te soki azwi mai ya nkamba te soki azwi mpe bato te pardon nde akoki kobima me likambo ya moke boyei na bango bazwaki bato te bozongi na bango mpe bazwaki mpe bato te mais oyo bakosaki bango sikoyo bango babiki oyo bakosamaki sikoyo nde accident esalama bobongisaki yango te merci mais sikoyo papa kofanda ya 5 mois awa baye koloba po tango papa aza kopekisa likambo wana alobi ndenge tozokopesa bino mibeko boye matei bosala boye te bosala boye te boyebaka te ye satan mpe azobongisa likambo wana aza ne kaka na kati aza kaka na kati marso toza koloba ye aza koyoka ndenge aza koyoka azozwa mpe disposition na ye donc bana boyoka bozala na botosi nde esika wana ntango accident esalami bapapa baniongi topekisi bana kasi bosaleli kaka na ndenge na bino nde koreki ayaki kozwa nzembo oyo balobaka ke bo bakalanga yami bavengi mampilei nzembo wana koreki ezwamaka na ntango wana parce satan aza kaka na kati aza kaka na kati ndenge tolandi nde ye moko ndenge alobeli yango satan aza kaka na kati ndenge satan aza kaka na kati yango periode wana bamusicien bapesaka makalaka mokumba ya kolakisa bateatre pokwa nyonso ya kotala mabe oyo ezosalama na kati na lingomba faki toyebi likambo wana oyebi likambo yango papa alobi ke meme kutu ngai dia ngenda meme mama bibi soki bomoni likambo mabe botianga na théâtre alors bamusicien ntango bayoki mpe ndenge wana donc bayaki mutu makasi so likambo nyonso bakozwa na lingomba donc okobika te bokolimisa ngai opapa mfuma longo alabi mingi toza kokosama biso batambolisi mbongo ya lingomba ezali mpona kosala misala kasi biso toza komema ngo na banzela mosusu
tango papa Mfumalonga alobi ndenge wana ke mbongo alingomba biso batambolisi tozomema ngo na banzela mosusu surtout oyo etali botongi Yerusalem donc tokenda esika oyo papa Mfumalonga papa Simukimba Nkiangani alobelaki na mokolo na yenga aza konyonga na tina na memorial ba musicien na tango wana tango batali na kati na lingomba ndenge ni toza kubambuta tozo kuutiliser mbongo ya lingomba Congo Central ekuyaka na mutambo donc oyo bolobaki ke Nyatakara boyebile ka mbongo te nani mutayibile ka mwana wa musicien nada hivi histoire tatakonda azate Tata Saidi vya kuigo yeba oya tangwa na 89 oya koyaka na mutambo ya Congo Central ndenge koyaka na mutambo ya Nyatakara to likambo Tata Nzambe donc mbongo alingomba salibo emonani kamba lingomba wana yo Nyatakakara wewe na komba tata mwana pe tata Molimo Santo Nzambe na ngai papa Simukimba Nkiangani ya solo papa Fumambanza ozo pesa pisa rappel pamba te na 5 mois wana tango tozo sala ba théâtre tozo talisa mabe nyonso oyo esalamaka na kati ya lingomba soki likambo wana esalamaka kala to sal théâtre to tie likambo wana neti likambo ya bakongo ndenge olobeli yango Nyatakara donc soki papa ndenge tolinga papa olobaka ke tolobaka kombo te papa pasteur wana ye musala na ye ezalaki kolia mbongo ya lingomba na ndenge ya kosakana te soki adwi mbongo ya lingomba tango bakoloba batalisa ndenge nini mbongo nsinsana esalami par exemple lelo 1 million lera koya nango na nkamba wa alie mbongo ni nyonso ayeta msu na 200,000 ale yo bino sobo kuna bandimi ba collaborateur na ye mbongo wana fekende de yo Nyatakara ndenge ni eske yo kaka mto okeno sisa musalango ya Nzambe yo mto sisa yo mto tonga nkamba donc papa na mukuse ezalaka ndenge Nyatakara makambo na nyonso kokipe yango te donc papa ezalaka ndenge wana. Merci papa Misible papa honda mutaibi musala na yo wana lisano wana po ye muta representa ko yumta lobaka Nyatakara zongana asombaka pe na babis biloko bela asombaka papa na mukuse ezalaki ndenge wana Nyatakara asombaka nini bis papa bis de la bis wana siko na sima koma Nyatakara yoko kipete talela kaka ngai na kubongisa bino Nyatakara. Donc na tango wana président Mobutu atambulaka na ba province nyonso denga aza kotambula na ba province nyonso esika aza kokende mangomba nyonso azokotika mwa eloko sikoyo tanga akomaki na Congo Central apesaki pe mwa eloko na mangomba nyonso sikoyo ye papa pasteur apesi ordre tomonda akape pasi mingi atindi maloba kuna na mbongo wana elaka $15,000 $11,000 boluka bisi ya kitoko po esalaka transport esungaka biso oyo wana etikali apesi ba ordre bosala boye siko baninga ba province mususu bapesi rapport ndenge bazwilaki batuni pa ya papa ndenge nini tokosalela papa alaksi bango papa yangenda alaksi bango bosala boye
siko wana ye ndenge apesaka ordre wana bamusicien ntango bayoki likambo wana batongo wana ye papa paster azali awa mbala moko bamusicien bengi baninga na bango na matadi kuna soki na foni ndene ale bobwila biso wana bachauffeur mpe banoki mbangiste bayebisi bango bamusicien matadi bayebisi bango kaka ke mokonzi abengisi bino na nkamba bokende kozwa ye po ngonga ya kozonga ekoki bachauffeur bayebi kaka boye kozwa mokonzi papa paster bakoma wa ai ntango ezokoma kaka boye bamusicien ya Kinshasa babwili yango baye kotika kuna liboso papa Mfuma Longo wana batala na par choc bakoma ni atakar ale mbala moko wale bamusicien bazwi na bango théâtre na poko wana bambongo nyonso wana bino bapaster bale oyo wana na mususu wana boni atakaka kara ni atakara ale na ye papa paster bapesi pe kombo ni atakara papa Mfuma Longo ale suka bamusicien bon bozongisela ye yango ezonga wana tango bamusicien bazwi yango na poko wana tango bazwi yango leki na théâtre awa 5 heures bachauffeur mpe longo bazalaki bakimbangisi te bakimi na bango bazonge matadi mutuka etikali awa papa Mfuma Longo boboteli mutuka bato singo na mutu akozongisa bofu ezonga mbala moko bango moko bamusicien baponi chauffeur akende kozongisa donc ezalelaka ndenge wana ndenge papa olobelaki yango mokolo ayenga yango papa Mfuma Longo alobaka na ntango wana eke misala eza kotambola mingi te mpona nini lokola moyini esi asengi eke tokabwana aza mpe na kati donc ye nde moto aza kotungisa me tokoyeba kaka mikolo makambo ekoya yango ntango azongi na Kinshasa papa Mfuma Longo wana na le 25 mai atikali kotia libanga ya ndako ya papa Mfuma Mbanza ke ndako na ye ndenge nini ekozalela papa misiple ezonga na yo wana cadeau le plus grand cadeau oyo topesi na papa Mfuma Mbanza po ete ndako na ye etongama me ndako yango papa Mfuma Mbanza malgré libanga etiamaki me eye kobanda na le 16 octobre 1996 nde eyaki kobanda ndako oyo misala ebandaka na ntango wana nde na 99 eye kosala inauguration na bozongi bapapa ndenge atiaki libanga papa Mfuma Mbanza alobi siko ngonga ekoki po tozonga nde na le 28 mai wana nde na ndenge papa akendaki kolata chaussette ndenge bapapa elebe baexplike yango ndenge mpe toyokeli yango na ye moko na message papa donc papa nde ezalaki ndenge wana na 5 mois ndenge nazongeli makambo nyonso ndenge ebandelaka na ti ye moko ayekobimisa likambo yango nga nasilisi na nga boye kombo tata mwana tata molimo sana. Merci Papa Mbenza tolani pe maloba ya papa toyoki pe Niatakara. Est-ce que ba pasteur wana bazali lelo yo boye bazali te? Bazali be bazali te? Bopesi bango kombo nini? Bajenoye. Est-ce que musala yango totika ngo kaka bendenge? Tokotika te tokosala bien tokosala te. Kamba ekotongama be ekotongama te. Voilà. Tosepeli mingi nde yango wana
ndenge ye moko papa Kimbangu alobaka na 21 tokokangama tokosala boloko tokende bowumbu mena mokili na biso kaka bana Israel babimaka biso tokobima te na mokili na biso moko di kokende bakendaki na Kisangani na Lowa ye moko nde continue kuna na Lubumbashi eza bongo Sangani ezake na pouvoir moko makasi tango wana famille moko mpe eza kuna kolo ya famille